ngubu soko fingi ngai matoi lokola lapin soko fingi ngai mapeka lokola sete soko fingi ngai luketu lokola balance badiba liboka nalingaka bafinga nga te soko fingi ngai zolo lokola tete soko fingi ngai misi lokola bachinois soko fingi ngai munoko lokola ngubu soko fingi ngai zolo lokola tete soko fingi ngai misi lokola bachinois Yose. Dibal. Oh yo. Oh ngai. Oh. Yo ya manga. Sala boy. Yose. Okinde wa Dibal. Ufunga kaka boyo muna na suti. Yose. Oh yo. Oh, mesa ngai. Ngai yo. Nzambe ngai ayebi kosala. Ngai mikolo ebele boseza yango yo depuis natika yo bebe babimaki nakendaki koluka bakenda bongo te obungaka boye ni bandeko na yo bayotala ata mwana donc yo moka boye tovandaka bolimo okenda obengaka ata te diba nokuna pelesa okufa bauti na problème makasi na yebisao nazalaki na lufu navai na lufu 15 yango navai na lufu nayebisa nga ndeko na yo nainga nakufa narate accident monene na lufu soko omoni kolo na nga oyo mokongo na nga awa nyonso ti na se batianga kutu mayebisi mabende na libende moko ezawa bachinois oyo nasalaki accident na kompagnie na bango nde bayebisi nga ke bakofuta ngai bavandisi nga na lufu 16 yango oyo nayebisa yo ntina ye boye nakomaki kaka lobi nde ami moko boye lelo na ntongo tokuta na ye salon nzuzu yunga coiffure pesa bokata suki na kala nde ayebisi nga lobi na ngai ke adresse yo ozovanda manenga limero 30 bapesi nga adresse na yo boni mwana na nga bango bapesi yo adresse na nga oui ya ndako na nga oui kisivi ndenge nini nayoki babe akoli akomi mwasi monene ata na facebook akokomela nga te akoluka papa te akomela yo akomelo ndeni mwana osikaka mokie banda inani akomelo na facebook ndeni nga moko mama place ovanda nayebi te place okoma nayebi te tokoyeba ku tokufa mama mini oloba me nga nakendaki koluka nazwi te nazongi osinyalaka te okendaka boye nali nayeba nanu mwana na nga wana aza mwana na nga makila na ngai ndenge koko na ye tata ozi brino akufa mpe ya son âme bakoko na ye neza boye biso bana tomonaki amonaki biso bana na ye nga mpe na posa amona mwana na ngai mwana na nga aza wapi ntango yo okendaka na nsima nango nga na balaka na bala naza na ndako na nga libala nde omoninga boye naza na ndako na nga libala esiki moto azobokola ye mobali na nga nde moto atangisi ye mpe azokontinue kaka kotangisa ye bon kobala na yo nakomona mabe te parce que oza mwasi nga nakende oyeba place nakendaki to koki kobala na eza problème te ngai lo na yawa nayozwa clisivi nayozwa mwana na ngai nakende na lufu kuna nabalisa indien moko ata chinois moko boye nga azwa mbongo bongo aluki naki mobali nazwi te nali ata na nsima mwana na nga courage courage mwana oyo bokoli te oyo sundoli na age ya inane sinzamba apambolenga na bala te na ngai nasuka ndeli na mwana otundi na okutu te ndeni na okuta ate na mobali na yo nasola na ye ndeni na oexplike ye alimba moko yoyo azwa mwana okende ye na angola na lufu obalisa ye mobali mosusu ozwile ye ndie n'importe quoi bapetise otemisanga mpo oyebisanga yango wana oyo okuta makasi emena oregrete naboyi kosilika makasi osilika makasi par rapport à quoi par rapport à nini soki nabi natia kanda oyebi bina ntango ozalaki ke wana sema monene me nazobeta yo omona nazo na liye mais nabo osilika bongo yoka nabo koloba ebele napesi yo 48 heures soit opesi nga klisivi na ngai nakende naye nakebalise mpe bendia na bachinois soit apres 2 jours opesi nga klisivi te nga na oyo afa na ndako na yo mutuna mpe ebeba mutuna eza na problème na raison nzambe akabolanga nao mutuna eza na
bien. Au final, tu sais bien. On peut s'en aller beaucoup la moelle. Oui, bah. Il y a qui fou le temps ici. On a rien pas dans la mon ban na yo. Alors moi on a été au fond na kuma quoi. Après des jours. So ko me kanga to comme un homme. Non là dans sur la nuit on peut s'en comme. Na pe na Hollande ote. Di bon man na yo. Wa di bon. Au monde na 48 heures des. 48 heures yo boko tata na o. Et puis, il y a qui te dit, bah, t'es un débat de ça. Ah, deux. Oh, non, non, fini. Donc, c'est normal, il faut pas bercer. Et bon, bisous de c'est belé. Quand non, on commence qui débat au tissu quand. On s'occupe de balle dans zabo. Et non, agini. Bana ba 12 ans kutu bana maternité ba okota bon yo mamu bimba. Eh non naza mamu bimba te. Naza fini que ba parents là. C'est normal, il faut pas bercer. C'est que nous voulons bien camper. Bonjour papa. Stevie, ça va? Ça va bien. Merci. Regarde comme ça. Hein? Moi, on a 16 ans. Il est invité sur Kazana, mais peine là, tu qui bande là, mais le col à ma fille et à Tchétché, hein? Yassé. Na rolobano mbala boni pour na Stevie. Hein? T'as déjà ma camarade à commun. Maman, na lobby, est-ce que ma parent va contrôler côté et là t'es là boy. Donc tu as un endroit où tu vois na mwana na ngazana mwana mukie ne la tela boko te ene madame na bengo madame parce que je me rete ki madame papa na yo tala tema je pas vu foyer baké aux mwana mukie tona mwana muke na banzoto ozokola na ngo ya bamama no baluba ba mibale lo bakipaki bakasokonzo za mokolo bakoya kobebisela ngai nga papa no naza mutu munene na kata mboka o ba respectera ngai alelo bamona mwana Tony Bamba abebi alors yo moko tana no de gal kambo neza ndenge yebisa bakamaradi na yo o eza mpongo kosala masekide ozoka ba de sala ba n'importe quoi c'est comme ça o eza mpongo mutu munene o yeba ina mboka o ozoka eza la mbala suka mkona ko mwana susu ba buzo ba en tout cas na osepela na oti olandi ngai FIFA Oui, boss. qui non mutu parce que lengi sana mpeka ba kwa namba famille na Ah, vous autres, boss. Ni balobi na o. Merci, madame. Je vous en prie. Yo pe musubi. Oya kana kuona ko bebe selani bana. Nini yango? Bombe ki so biloko wa mifuse na camarade na yo. Ah kati suki pantalon mo kende ko kata mo. Oyo vanda bino ebika yaka alinga bilo wa mifuse te. On est classe moi. Tout le monde est classement encore. Bombe ki so bebe lo mifuse yo. Oh. C'est bon dans l'autre on a dans au tumba on landa o libanda. Ils m'ont tombé ça. Yo to message singa. Po ebiso ka la tango camarade pa ya la tango otanga ni classement encore. Tema. Tema c'est là qui bébé. Et on connaît ça songe des belles nous autres noir. Donc malheureusement puis na yo kutono puis na papa ou excusez nga pour na katima sola. Non, problème te, ça dérange pas. Bon, on a dit non. Merci. Moi, je suis un problème grave. Donc, na koke ko trouver na nda kutena zela pour na yo yebisa yo. Yango monga azi moto na yemba awa. Problème eza boye. Les jours là na ndo ke église. Na kutena bal na nzela. Mama, ocha na kutena 10 bal na nzela. Yo te mtokenda no na famille ba 10 bal kuna ba ibisa biso ke 10 bal akufa eza bongo te hein nga mona okamwa tina moni 10 bal no 10 bal akufa te azanvi et après 10 bal opa venir koloba nga ke azanga posa zwa mwana ya makasi ezani apesi nga 48 heures soki na pesi mwana te 10 bal abia oya ovana ndako na nga 10 bal ya ovana ndako na ya yo ebi 10 bal ndenge azanga mal à la tête aya ovana ndako na yo
talaka mobali na yo ndenge azwaka Christivi wana azwa eno aja mokie autangisa ye lelo Christivi aosisa classe na ye ale 10 bal aya azwa Christivi donc oyo eza na ya makasi ya ovanda ndako na yo oyebi oyo esala makuna na kati ya ndako. Ma chérie Nabi, on va comprendre bien sur le bino. Donc, l'ibende RC à Beyoncé. Oui. Donc, avoir jusqu'au voyez, à Zomwana. Ah, à Zomwana. Non, à Zavanti. Maro permettre en monter parce que il doit recommander à moi ça le bal, à Zodana Nda pour nayo. Montre qu'il y a un problème. Bien sûr. Il y a un camarade nanga. Moi dit bal na l'autre côté. Au monde. Asundola ko akei akenda na ye lelo mutabokoli mwana wana mobali na yo Christivi ayebi papa biologique na ye eza oyo za na ye sikoyo mwana wana aroye ko découvrir que wana za papa na ye te mobali na yo aroyeba nyonso esukelo ndeni les seules solutions ongana zui eza ibandisa mobali no yebise bien elo no banga diba dia yebi adresse na ngai esimba lisu te mpo dia camarade na pesaki dia adresse na ngai alobi soki na pesa Christivi akoya kovanda pa na ma copine omoni diba lisoka ye kuna wanga na ye zwela ya ta la police efuma saisir ye non non bon te chérie solution à opesa ezani encore son diba la yo côté papa lobi diba parce que bobota na ye papa na maman baluki baba so un dibal ça bien ki wona ko saka mutiki le côté ça bébé yo yebi mo mbali wana te nga yebi tina olo ba wanga na bébé bien awanga ni komaza papa mwana ata bazala sute ezaki mawanga te fo solo awanga na ngande na lobi awanga na parce que nga yebi dibal non chérie ezaki mawanga na te obi mo mbali wana Christophe izana eloko moko na bombela yo na lupango moko na somba na ma campagne ka ngana mama no muto e bien yo e bien moté soki ozui parmi les troisième c'est peli singa papa na yo ndeko mona ba privilège mususu e komela yo papa makambo lobi na promettre yo et ko salema vraiment zala sur na ngai yo lo ba ka bo o promettre ka totala chérie aza mwana na biso soki nasaleli nasalela susu na bébé aza ya biso oui entré mais c'est quoi ça ndeko na chérie Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Bof, asseyez-vous. Bonjour, quand on n'a pas nous quoi. Merci. Christivi, ça va? Ça va bien. Na tombé juste dans mon ikezayo. Oh, comment on a beau que ça va nani? Kombo nanga Christivi Bamba. Oh, Bamba. Oh, mais bien c'est hier aux à la Bamba te. Il faut à la tata ozi Bruno. Azandoi à papa. Non, kombo ne wana. Bamba nena. Kombo papa nanga. Ah, papa bofi. OK. Problème était. Non, bof, sois à l'aise. Zala kimia, o za ndaku na quand même. Zala à l'aise. Ah, na écoute kuvanda. Bon, bof, c'est pas ce problème. Oyo zanda ku ba lokela o eloko omela, ça va? Chérie. Tu es ba famille on so bien. Nabi mamuni ndo nasomona. Mula ni. Maman nasomona ko ngelo bani. Comment ozo présenter ngai ndeko ko nga na répéter pendant que nga na ibande wono nyonso.
Chérie, donc excusez-moi. Auti na ngola ye oteka babiloko na ye aumela na ye te soki babiloko na esili azonga na ye yango ye aye apa avandaka mpona ntan mokie soki atekika biloko na esili azongi na ye seke bokutani da depuis kala non abenganga ayebisangaki aoya oteka biloko na kini nakomela mpa na ngai oyo ayebisanga yango aza ndeko na yo junior gouve aza ndeko na yo omona fani bosolani tema kee na cuisine tema kee ta biloko esika ya cuisine osolani ngaza papa bima telema super jouet merci hein ozwe félicitations ya mama na polisi nzoto no liba oza ndoki natuni olini na vi nanga olukani na vi nanga oyeki ndoki te yoyo vaa na kati ya ndako nanga esimba te na kati ya ndako nanga esimba te yape simbi naye na menasi te ese nga na ya naye na menasi te oyo avandi mwana na ngati yaza bamba yaza tata ozi bruno aza ndo ya papa nanga kufa mpe ya sonana me naye matata te nayebisaki opesi o 48 heures pesanga mwana loko bopesanga mwana naye ovanda Ouais, groupe La Révélation, yango groupe La Révélation, groupe chrétien. Bana nzambe nyonso, groupe na La Révélation, yango groupe chrétien. Biso toté ne ba nzela théâtre, to respecter comme ça na biso to ba beche toté ba. Pièce au botal la titre yango za la vérité. Pardon. La vérité. Pardon. La vérité. Pardon. La vérité. Pardon. OK. Si. Donc ton bengi bino nyonso ba vrai chéri. Ouais. Ba fio ba lingo sa théâtre donc boya. Oza mabe. Oza kitoko biso ato ya ba nyonso. Donc ba chéri wana kaka o balata blo ya mikuse lokanga na bengi bino. En plus, biso na groupe La Révélation, to jouaka une fois par semaine. To bengi bino, après répétition, na biso nde to tournaka, to jouaka. Boya ya trop, oza na posta jouer na président Dibal, oza na posta à jouer na Tintin, aye oza na posta jouer na Beyoncé, ndetinga, donc o jouer kitoko. To lingi bino ya trop. Bing ba vrai Joe, ba vrai chéri, boya. Au salaté, groupe La Révélation, azo recruté. Le vrai Joe, c'est m'a bien, pas prêt, au salité. On ça va ça défaut le Roland Swaka. Ouais. Tobengi bino ba responsable ba cadre oh nous sommes à cause la théâtre en tout cas groupe La Révélation a fondé ba porte naé donc bino nous sommes responsable boya oza na posa ko contacter biso numéro na biso ngana za assez à bande de crabo benga biso en tout cas to ya ba bino wa bino leader Anthony Bamba papa na En tout cas vraiment toyoki ba communiquer pesa nini bozo tuna se bozo la biso wapi yango place biso za place obunga te toyeka na molar kimbondo wana okiti na arrêt na parking wana c'est quand otali kaka na ngambo mona ka pancarte mo monene bakoma remontada to répéter wana chaque mercredi de 8h à 12h to mela na biso te par semaine même match à Banani mais dernièrement dans akina matanga bino ba présenter nga ba kunyo sa famille mais elongino na mona ki monte mais nga kina lufuti ozaki na ngola te mais na lufu oh alobi naki na ngola te naika na lufu magepe na tambola mwa moke na kasumba lesa même si bunya nakomaki mais oui omoi elongi na ngao enyokwami na frontière na lufu bangola bazwi besisio balobi mibala bavile bakokota so angola te frontière ekomi bongo ngai so nakota be batali mabi te oyobotela bana biso bangola bana basi nyonso babota bana bilobi mabe pamba même ndeko na bino Kevin Ilunga tofandaki ne journée na parce que journée mobimba naluka mwana wana omwana famille mobimba bayebi nga moto akanda ngai na bapeti miso na famille mpe na badérange mwana beti ete nataleka yo omwana bangi
nazo comprendre te mais Kevin lungaza mwana mwasi aza mwana mobali te. Ah, homosexuel. Tala, moi biso na famille na biso. To kata bakastra bato. Au moins na ba imo mobali, mais bakastra ba komisa mwasi. Ndenge na États-Unis za yani Kardashian. Moi ba komisa Kardashian ni ba changer la et biso ba changer. Papa on tuye. Regardez-moi ce monsieur. Papa, ouais. Bonjour papa. Papa, depuis que tu étais disparu dans la nature, maintenant tu es à Paris. Hein? Même papa, toi tu prends tato. N'as-tu pas ma bêtise toi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Hein? Nini est la gâtée au Nakongo? Hein? Ouais, je sais. Papa, benga nous bien ici. Oui, vous en avez du quota. Vous êtes une manianou. N'a pas le pas. Jonathan Abed. Vous allez te. Hein? Papa. Oh, bon, mais ça m'a Papa, il y a rien. Papa, il y a rien. Oh, tu viens. Oh, tu viens. Tu viens. Tu viens. Tu viens. Ça quoi? Maman, j'ai Luanda. Abotenga ina na mwana makambo. Ezani. Bon, finalement, on a bien négligé la famille. Yo mo a bien négligé la famille. Nous avons une solution. Bon, on attend bon, parce que papa n'a pas un enfant. Mais on dit nga. Papa ya kam. Papa c'est akula. Uchiko changa iwa. Hein? Tona yebike wana ndiko na ngai. Ni makambo ko ndikati. Sambi wa. Wewa. Uza china chindoki. Ujinyobo Mantoni. Papa yonde Papa, solo mo sana. Bima kaka nengo bimi. Lokula makulu na yo. Zokombo kumbula ye. Na biyo kato malemba. Na bimate. Mwana fani kenze na usimbo na tranché. Yake cho mwana ngai aya apesa cheni oyo. Musa mwana nga pasi komo na. Na kepa imoti na vanda. Soki olobi bongo ngai na kuzonga kasai. Comme ça na kutindi na yo kasonda. Ebumai. Ha? Kasonda ikubumai. Papa, oyi so na réfléchir. Na réfléchir ce que libala mwana ne kufa. Na réfléchir. Mwana na pesa mwana nga. Yaran, yo, ke bana, yo mama mwana mati, mano to lingana ati, ubeta nga bakalo wa mano to lingana te. Mudo ape amoni sasate, ya. Aya, yo ni, mwe bisangani, na ibisa lo ngano pe bulingo fezonga. Bora yena ndako na tala bino na la na salon bino na bozana bolingo nga vanda wabwe mais vous êtes ndako na ngai ndako na yo ya bon hotel ni nasani nasolo mo makasamba bina ya makawa pesa za samba na ni pesa ikipa ate ya na yo Moi nabi oyo nazomona ezali yaseli koyebisa ngai te ke nga navandaka na mbanda na ngai na kati ya ndako na ngai yo opresente ngai oyo beau frère na ngai grand frère na yo auti soit disant Angola soki lufu soki Angola ye moko alobaka merci avant nasala o mabe yebisa ngai nini ezoleka merci kotiela ngai elongo ka bonomo te yebisa ngai nini ezoleka ndeko naposo osala mabe te mais nakoloba vérité mwana mwasi aza mabe nga naza papa Christivi. Ah bon? Oui. Nga nayaki te mpo naya nazonga nga mwana mwasi oyo nga nayaki mpo nazwa mwana na nga mafille ya mwa so nalobaki vérité ke naza ndeko na ye te okobenga na ya libala
yango moi qui na panda awa eza pas luka mwana na besie na posala salo mabete kosala nga pe mabete pesa na Christivi na ngai na kenda ye ma fille à moi soki oni na boma bino mibale te ale bobima avant la sima munduki mambo le sport na ngai Chanel makoka apekisa ye ngai mpona omenda okaki te dabino bima na Amen. Voilà Papa Tony. Eloko ya koloba ya ebele ezate. Ezake koyoka oyo maman Beyoncé alingi aloba na ministre oyo. Etaki yo za mobile na ye. Foko yoka oyo mwasi azaki na okashi na kati ya motema. Ki abimisango pour que oyo to ese pasaki na bino mibale. Boluka kosala fin nango. Jamais pasteur. Trop c'est trop. En tout cas na koyoka te. Na na posana mona présence ya mona mwaso na katanda kuna ngati. Abima liboso abanga na solo na yo. Merci Papa Tony. Ata pona respect ya yanga musala nzambe na yo, même si pona respect ya Bible o ngana simi. Ba pekisaka muto alingi aloba te. Yoka oyo eza na kati ya motema ya maman Beyoncé. Même si okoki koyoka ebele te, mais yoka oyo maman obimisa. Papa Tony, beaucoup de respect, même si pour nzambe o osambelaka. Ok, merci. Alors, comme ça, c'est ça, Abima. Soukana. C'est ça qui est pour protéger les balles de l'ISO. Mais nous avons une vérité. Limbisangai. Mais vous avez les balles à perdre amour. Mais vous avez perdre les balles à perdre nayo. Nous avons moi si et lui vous mène à des vérités dans les bobanga. Quoi il soit mal à me souvenir. La boue quoi il soit qu'elle dit bah papa a traité. On a dit que une réaction n'est que d'amis. Mais autant à côté quand bah mon corps la présentation que on a n'est pour n'aille. Pas pour papa. Vous mène à des vérités. Bien sûr. Donc si beaucoup même na buzoba na action na kokuta bino jour wana na kati ya ndako na ngai mambo nyonso soko bisenga bien na pa même mwana ko ko mambo te hein sko tala esika ni oyo che mwana et puis papa jour wana ye pona ko ba vérité mais vérité ngo obombi ngo yebisinga ipete tatu na ngai elo ekela oyo azali tatu na yo nga nazali papa na yo ndenge naboti Beyoncé ndenge naboti yo mokolo wana toi-même tu avais vu ça. J'étais énervé, j'étais emporté par les colères, c'est ça. Et puis moi il y a vagabond, c'était vagabond akanunga munoko le coup la moi si na yo singi mulimbis limbisa so kezaki ngai nazo Christophe akuma kuvanda nanga ikona Koko, ngai papa na nayebi etenga nayebi papa na nga bamba na okesi ka mote. Est-ce que ce que nous c'est la vérité? Est-ce que moi n'ai pas mon il y a mon avis il faut qu'on la vérité. Vérité est sur la case important en vie à mon. C'est ça, Papa Tony. La Bible nous dit, le pardon c'est une puissance qui libère. C'est pour cela que Jean Samoté Mana aussi n'a pas été le kaki. Chérie, ce qui n'a dit que ça, parce qu'elle a compris les jours n'a pas qui que garçon en ande abandonné que forcé yonde oboyaki. Donc on comprend que garçon n'a pas voyou. Alors na vie faut qu'on la vérité, vérité et sungaka. Ce qui au bon lelo même mboka na tso toujours souffrir parce que congolais ni ko la vérité te. Yo mon tozo nyokama. Lelo ce qui congolais ni ki vérité même ba cadre na biso ba so ko encadrer biso. Mais ba ko sa biso te
parce que soki otali même na poto lelo soki mboka na bango ezokende liboso parce que mondele alingaka lokuta te toujours alingaka vérité yango moni nandimi kozongisa motema na nga nsima mpona kolimbisa non c'est fini chérie. Wananidi eza makutu wananidi eza munoko tala makutu tala 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 munoko tala makutu. C'est moi qui parle Prince Thierry, fils du roi du riz, idole fiston Sai Sai, Navegaou. Bino bofinga pe minga o makutu tamuinako bebo ebango naka publier na ba réseaux sociaux lokola ba Facebook WhatsApp Viber Imo Twitter Messenger esika bongo te elongi na ngai chaque samedi na ke na moi salon de beauté pour basalanga moi soin de visage pédicure manicure pour na bimisa beauté vers kuso boye ba te ba wuta nga lufu te ba wuta Angola